Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money tosalaka mikolo nyonso. Ya ku kiangani c'est un programme sama kurutu bakurutu ba kwa solution bokile lokondo apa na fekato bo saboni to bo sonate ba o ba sabona ka ba partager ka biso artiste na biso epito songa wana ingénieur babu o filmaka ngai mobali ya mwindu moina ngolo soki asekimi no pembe bo rose o ba ivore bota panjoko ka de seto papa dépicateur to nini to yemba artiste Papa Pharaon et puis to yemba Lucisu artiste Fredo na mabele kotakoli to zali na famille wana boyoka na lobi alobakate na quartier Kauka, pourquoi pas les progrès. Merci bien tout ma question sur ma sola nene seribino wana to zali wana to za toujours na artiste na biso batu ba créer ba makamu na bango pour na monde lelo za ba artiste. Ce n'est pas dit que joueur oyo azobeta na stade de martyr aleki oyo azobeta na parc to oyo azobeta lelo na ena Kauka to comprendre ba na Kauka batu na to nini to komia soki samba plage soki samba plage oh et sali ba terrain soki samba plage soki nini oh ya Kauka comme terrain soki nini. Bon, biso to ba journaliste to monaki to comprendre te soki samba plage ayo ko sala ba terrain wa oh c'est l'été yebi makamoyo même na Kauba leli ko to ba nzete na mo mpepe salaka ba ye ba sali soki ba samba plage. Donc to ça wana to zo tambola selon masolo to ça la Kauka to ye artiste na bino boyebi Papa Pharaon azana impact ya ko sakana te bobi kini makamu to yemanga moto pa mate académie ba poké wana eba ni makota te ba ni po jene babundi afimaka batu boya ndi marate aso to na impact to ya te bo sabone toujours na kini makamu tifi bo sala desite ndeka na ebisa bino mama jada kidinda Yesu alobisi baba mama yanga na Yesu nanga pesa Yesu no ba biso lingaka ye muto okabelanga na Yesu te mama so pesa batu ba garantie mama jada kidinda isaba Yesu alobisi baba au simple serviteur no touché alinga to za na artiste na biso boyebi awa to za déjà na ndeko na biso Pharaon to so intéressant leader asala ba makamu na ye awuti Egypte aye ezate ba misu ba keba nini na ba conseil ba ni o ba panzi me ya lobela te to yo kaya na ba tenue za na ba Egypte na kata ba Pharaon na kata ba pyramide selon masola to yo kaya bonsoir papa na biso artiste Pharaon. Bonsoir toucher le cœur alinga. Ouais. Artiste, journaliste, talentueux, comédien ya mboka Congo pe Afrika mobimba bazo tala yo ngamoko na za fanatique na yo. Merci. Na sepela kada yo makasi. Yesu! Elengi tina kata mosisa. Comment ça fait ti na kata mosisa. Ingénieur Babu. Oui, il y a tout dans dit. Papa Pharaon, tu sais, pardon. Yes, famille Kana. Famille Kana. Kauka. Na kata Kauka. Ensemble c'est possible. Babote ba portugais, babote ba mindele tout ça na mapaka. Pembe mibale ya pembe elengi na elengi. Basha pembe mibale ya pembe bana pembe so pembe. Birengi na birengi. Yesu. Bon papa Pharaon to moni to sali déjà na Kauka to moni to zana ba ceinture to ebite ba ceinture oyo soa ya ba martin ba kole to ba ceinture zo ba yuri to ba boxer to ba ceinture ozo to comprendre te pondenge o utaki na Egypte wana na ebike to moni ba visa comme na pamba na ko ba maison te comment ça ba visa yo kenaki pona yo moko to kenaki pona ko lo bango te yo moko loba o kenaki pona festival pona fête wana ba bengi so pa ba conduite ndenge nini. Bon mingi ya kolobeza ate ngai soko omoni na leki na tenge bibon boye eza pona ba na tenge bibon soki na leki na tenge bibon boye tenge bibon télévision télévision na ba internet pona bon soki na leki na internet boye eza pona makamba solo bachaka na pondu bino bobenga matite abataba men taba musuni kitoko na kapela na nkasavubu
na couloir kimbuta tabazo lia ma elengi za makasi soki na l'équipe eza po naza champion de Mbandaka champion de Mbandaka yeswe na beti tous les tata na Mbandaka pe na ye Kisasa oh mais ce na Mbandaka obeti ni banani lo na Mbandaka bo ba artiste basali na Mbandaka to en tout cas au tape be côté ba Mbandaka to mona bon o teki na Mbandaka obeti parce que teni oyo o teki Egypte on to tuni na Egypte wana nani yango ba ozapena ba relation sikana ebisa yo tindinga na kenda ke Egypte pona kozwa teni oyo to kenda kina LD record des maison ya production ya monene na kati ya Congo yeswe LD record Working Day eza 8e événement auto za kokenda pona eza marche de santé o esangisaka Kisasa mobimba na ba vacancier nyonso o bayaka na Kisasa pona kolekisa ba saison na bango ya congé na bango na Kisasa tokokenda kuna na Working Day ekozala 8e édition yango Lino de Brazo ye soko otali 13e apôtre à titre affiche ya 13e apôtre mutasala yango Lino de Brazo 13e apôtre ya nani ya Kofi Olomide Kofi Olomide yeswe mutasala affiche wana ya 13e apôtre za Lino de Brazo na réalisateur ça maman na bato kasi ye moto tokendaki na ye Egypte ayebisinga papa afala il faut tokenda Lino de Brazo LD Lino de Brazo LD yende moto akamata kinga asa singa passeport première fois na uti Mbandaka un villageois simple comme moi na yebisi yo première ye moto na zaki na Mbandaka Papa Pharaon na kati yo je m'excuse batu mingi bazo commenter ba journaliste o kataka batu te mamanga na omona bozate fona yebaka mais papa sikoyo inspiration na yo ya kozwa Papa Pharaon Lino de Brazo on a ba relation na yo kaka pour ça milongo nous sommes baswa ba star ba bima toyebi ki osala ba parcours le ka malinga ba nino tambola pe na nina yo mais okoloba mais idée ya kozwa idéologie ya Papa Pharaon ya Papa Pharaon pe OK en Égypte na Lino de Brazo eza initiative o to bandaki déjà en kala tozaki na bato ebele na masolo oyo toza kosolola lelo eza histoire festival elike salama bato basepela na kauka bana kauka baebi tango bamoni papa afala fandi bwe bazo mona eza légende viva soki omoni otambusi kamera na yo okomona ke bato batondi ebele ifaki ezala na moi po bato basepela donc festival elike esamaka bato basepelaka na makambo ndenge esamaka yo moko po ozalaka présent na match kuna na terrain kanka mageto oyaka na spectacle te sika obetaka bale na terrain sika ndenge eza boye eza événement oyo esamaka chaque année année oyo utakeleka tosaki te année oyo ndenge eza boye événement ekosalama ya ndenge na ndenge na kata mosisa Nani voilà merci bien voilà neka na bisaka bino bossa abonné toujours na Kin Makambo TV boko za la décidé pourquoi pas ya Caprice Ouattalo la femme de Paris Hidalgo Ouattalo famille Ouattalo na kati ya Paris et pourquoi pas maman Esther Lotambia famille Mabota na kati ya Paris bana ya Poto pourquoi pas Mavinga tour du monde mutamema batebele na Poto et pourquoi pas Apollino Mavinga kilt matinal et pourquoi pas Le Mavinga vient na mokonzi ba $100 et pourquoi pas Nanou Kodi moi sur Botama moi c'est qui toko anti-S et Telron Vandam sur na mabe et pourquoi pas Nana Takaza SPLisa quand on a Facebook beta groupe SPLisa mutazo comme sabatu bakolo lupangu comme kolo lupangu comme maman lupangu et pourquoi pas na mutafilma ngaza na sima bazoti ne lembongo bazo benga même amona na raté mon ingénieur Babou Image la foudre mobala mwene ngolo soka seki minu pembe ndebo rose minu pembe lokola KDC to ba minu nzoko to pa be duplicateur to nini s'abonner toujours na Kin Makambo Papa Pharaon to sana yo déjà wana na moni Makambo se belena yo to so pe na mopanzi na ya mwasi artiste to sana ye déjà na ngaki ngai banda ndenge na zaboyi banda na botama soko otali ngai boye okomona elongi na nga eza elongo kokolukela nga makambo te yeswe pona betaka ku moko papa
omoni eloko na bien omoni eloko mais obi na bien nakokobamba yo mpe oh naza moto naza tata moko boye naza prital bon mobeta un journaliste nakokosala yo spectacle papa bon na tout tala papa nakokita sentir oyo moto na bien on a ina tout na yo vraiment pour na bi ozo mbale na yeba pe yo zala gaulois tozalaka warrior tozalaka spiritas sikoyo omoni na yo ka pe lomo besono ba belobi bato ba radio totoir ba yebisaki nga peke non bino bozo ba biloko ba edingwa ba kauka ba matete sikoyo vie omoni ndi wana edingwa ngana kozwa biloko na yende ngeni wana vie na yo mama naza ve na yi na ndenge na ndenge na anze naza ve na yi vie na age ba edingwa baza ba peto bazolanda ba 75 ans bongo nanga na anze nanga masa nanga mboso kodia soko tuni na tutanga na ye classe moko na bandundu yo zaka na mission vanga tutanga na mboso président ya assemblée nationale provisoire respect mokonzi na ngai respect mais papa Faron babi ki yo saka maele tango so tango mo respect wana za fe na so respect ah papa mboso wa aza na yo mais aza camarade na ngai en classe papa nakoya kobeta ngana za Britain nako sambuza yo nakobosa na koza journaliste na kotabase yo mais oyebi ki son nom repose apé papa na biso mona ntemi azaka tanga monsieur zaka yebisa journaliste wana mona ntemi ne Congo biso ba Afrika congolais mbuta mwana ntemi ingeta koko ingeta yemta sengi yango pona munti on ba papa so mona ntemi baba kumukimbangu mama kimpavita Afrika biso toza ba défenseur ya Afrika toza bato tozo bundela Afrika ki Afrika etelema toza la unité papa na biso Pharaon nazo ya pana yo to yawa oza makambo mais neti ubije sije koli na eloko nanga tune ba matete wana na yebite ba artiste mususu ezana ba place bakena ko ningisa to ko parce que to mona fm so dingwe ba no za makambo mageto za petit na yo apesa pe batu makambo boye di apesa makambo chapa du Congo parce que ba selon la exception ya papa Pharaon ba bia za wa bana matete bana bangomba bana ba fena biso na yo ba fena biso e bangomba kuna bana ba mo ba lumo boy ba lobi trop parce que papa Pharaon oyena makambo outi ndenge ni yo obima o monote ma relation na yokas et puis okenaki Egypte oye yango zo moye bato place wana soki na ngaki na ibisa yo biso Egypte o tokendaki na za moto et puis bana kauka bakate yo ba dipoke bakate yo bana kauka oye na succès moko be na ebite komi fali to komi fere to komi watanabe to nini nsirse babota makanango papa eza pona bandi progrès tenga na za pona bandi progrès ya Congo mobimba biso tolingaka unité nationale kasi yango na lobi di progrès mobimba unité nationale bana ya Congo papa moko tozana na Fati Beton mukwa tombolo mokonzi ya Congo mobimba oya koboya Fati soko boyi Fati otutani eloko oyo donc ndenge eza boye ensemble c'est possible makambo nyonso eza pepele ndenge za boy ba vision eza ebele ya makambo ebele to kosala donc mama Denise Nyankeru mama ya bana la mère des opprimés fondation Denise Nyankeru fondation Denise Nyankeru fondation Denise Nyankeru mama batu mama apesi mbongo bemba Jennifer yawa mama merci mama pesa ba sirese ba hôpital au fele ba mbuta Frédéric Bembala ma mbuta Frédéric merci bien to sali papa Faro to soya wala zé pona mama pona respect pona mama Denise Nyankeru yo so sali pona biso pona chache faye aya na Kisasa artiste oyo asepesa Congo mobimba jani mama Denise Nyankeru maman merci ba congolais ba pesi yo bisous papa merci bien là maman Denise Nyankeru fondation Denise Nyankeru bisous ya papa Fati Beton ayambi ba joueur pesa mama bis papa pesi mama bis pourquoi pas to s'abonner na Kin Makambo TV lelo awa toujours le masolo bomoni déjà artiste na bino autaki Egypte neto moi pe le pe ba Jérémy ba kenaki ba beti ba komini na ba na ba France ba nini na ba Roncia Koukel ba za ba humoriste parce que makambo ba BCP ça biso
Tout ça, c'est le patrimoine congolais. Pourquoi pas te koumi ça va oh abiso bato la culture congolaise. Et ça bongo. Na loboko na moi si boza wana bozo epe na bia zaki na déjà les Fredo, papa combattant, papa po ya kalawana. Kwanga na madesu. Oyebilo wangote. Mécanicien impoli. Aliaka kwanga na sa camion. Bobine tokola ba na mbutu siko tokoma na fati. Te mane on a biso Fredo artiste talentueux. Ouais merci bien là nena bisaki bino, tout ça toujours là, tout ça longer. Bon mona ki déjà ndenge émission na biso zo kendele. Ingénieur Babou image mobala mwindu mobala mbiji. Nazo yamba déjà boyebiki na ça déjà na Fredo oza artiste ya fait na biso ngade na ngadios vie fula ngenge oboyebi ya Ansmudala Mpanti le vieux mokereke sengenze. Oh, na bien. Autrement dit gang à filmer. Le pape bien te. Motomo prêtre. Ansmudala Mpanti. Yes ouais. Le vieux timbira ba mbwengi. Donc ngade aza toute une histoire. Aza omoni ngade aza masha e. Baba olela ngase soki oyokinga nawe. Ndi baba tia ba Yesu yeza potopoto. Tabata kala bata sai. Ngade da potopoto. Ya kota kopa art sotali ton minzoto salamaka minzoto wela ngade da pi petit ya ba vie wana ngana jeunesse no bate baba na kata kabino loba etere ba lisolo te ngana loba mambo eza réel oh yemo grand prêtre moto mo prêtre Ansmudala Mpanti ayebi vraiment que oh soldat na moko vraiment le vieux mo kereke sengenze yo ngenza mo nini pona yeba kate na suka kereke ngenze ngolo ba nini omoni ndeto za kaboy moto nyoso za kana badali na ina njoto même ndeto za journal lelo Néo la mungagi. Osai combien de fois na toilette? Gouvernement toilette au côté combien de fois? Yango moni makamwana na bitu. Yango moni ngali nga toilette te po toilette aze ne misire na ngai. Nga sumbaka te. Nga bloka kande. Donc nga de naza boye na ndenga mabete tozo ba makamo beza réalité. Et loka liboso na lingana lo bano d'abord groupe Salongo. Donc groupe Salongo eza parmi ba groupe Oyoyo. Et sali ba artiste et belé 50 ans de carrière. Donc tant au monde a des groupes Salongo, tout le monde a déjà ba descendant tout ya ba groupe tout au ezana sima det ba chic choc ba za ba leki ba groupe belé. Donc au monde groupe Salongo, tant au monde ba film ba nigérien. Ba kota kopa aro pour na groupe Salongo. Tango omona ba ya mususu ba Goma ba Ituri ba Beni ba mosa ba théâtre moko boye ya ba ma famille eza pona groupe Salongo. Groupe Salongo na elo ba ngo susuke soki to soutenir bango te eza soubassement ya art artistiquement ya Congo na biso. Fredo vraiment vous avez les soubassement c'est venu. Soubassement za lokwa elo ya sena yo. Donc tozo miki ya sena yo. Poto kana set kola leze na se ko sumbeze na se malade eze na se mbaso eze na se selemba ukutu nengo mona ngo wana selemba oni kola bumbu eza avant basa selemba basala na se apo ba yosa mbao mbao lingo ba pasi kozwa mongo te banana na kopo wana donc yomoni elo liboso na loba nde onanga toucher le cœur ndoki aho neto zana papa Pharaon toyebana leloti papa Pharaon suisanga bomba toyebana leloti eloko esanga supasi nde onanga dite Prado aza artiste comédien tozaka na chic choc loenge ya vengadios mais ngape ne bomona nga boye na chic choc nazala susu te yeswe mais eza groupe nanga chic choc eza na ke lomo babika groupe ta oui on a travaillé longo ati to pe mande mais mikolo to travailler na ndeko nanga Joël Barezo ouais on a biso to travailler masa nanga pe ça neti na ba nani wa Victor na HD te on of soutenir biso nani oui suri sur le nani o ba télévision lo ba bien te sur le nani on doit soutenir biso sur le nani sous les nani yango ye wana on bien te on va tout sur le nani
Fou de Jésus. Yo basuli sous les bengo. Teboli misanga. Fou de Jésus. Nanga tanga ba comment Fou de Jésus mutu na biso to zakale. Mais sous les bengo pas ça la docteur. Fou de Jésus. Ouais. Yende to zana ye pena za pena parmi ba piliers à groupe ba réseau. Dans ba tournage tout ça na kauka po ba réseau pena base neza kauka. Ye pena kauka quartier na ye donc aza koto mo boye o afula ba artiste. Ouais. Que biso pe to abaye po nga na groupe réseau na été que ta artiste mo bo débutant aibi que moi mai déjà ça la cop comprendre donc et que to soutenir cop na biso donc maintenant ndenge ya art dramatique eloko na oloba na ba artiste comédien aimons-nous vivants to lingana bana poto o baza ba artiste moi ndeti biso ba Frédéric ya ba Fredo oyo soko olingi ngai te lingata musana ngai au moins ba vena biso ba Jani ba kufi ba de ba kufi ba liwa mo ya kibindi kuyungali yesu eza ba liwa mo ya batanga nini moso déjà ngade de moso na kati wana ngade aza maître du temple ngade da maître du temple aza maître du temple na sasa nini vie aro sala yo abimiso artiste a comprendre esprit babota manango Fredo au moins esprit Ozano na 55 ans. Ozano na 55 ans. Ozano na 55 ans. Moi na esprit mobo ya bana 12 ans. Ah oui. C'est l'esprit. Ba même on a poto. Ba jouissé yo. Mambo ekutanela yo na vie privée na yo. Mais ta un artiste oye na yo pa momi na yo obando sola na ba mamo bezanga mutuna makolo. Parce que momi ngaso yebela te. Maman yebela te. Ouais merci bien là s'abonner toujours na kini makambo. Basi basomela ma. Même tazali ke Jana kufa. Ah on a la vérité. Non yo wana merci papa Pharaon na lo beloko moko. Est-ce que bige muta boma Jani eza la brine? Ya solo. Oui na biso mamba vérité. Ouais. Oui point na boma e. A comprendre que Jani Fay azaka aimé na Congo. Jani Fay elo ebomesi ve na biso Jani Fay eza kolinga. Dans mobali mususu okoza no grand star. Sala no musano kitoko ba femelle koto makambo kwange. Biso to batangela. Mais no to ga no fait Jani biso ninga ba bengi Franco aza pe esprit. Franco père de 12 enfants. Moi na Jani liboso a 35 ans. Yes ouais. Bosco Moutabo tate Mouto abi le dire non multipliez-vous bota. Il y a la 40e femme na carrière à Jani. Wana nani yango 40e femme. La brine. Ah bi ke baso Jani bi mala ba on monde théâtre bi bang. Ba Maxi baba momi na e. Yes ouais. Ba Picasso. Yes ouais. Tout na tangola na bato za ba ba. Mais yo za na chic chaussure yebe mama. Kana tangola ba chic chaussure. Ba tebo yo ka salon ye. Picasso. Yes ouais. Ba Nisha, obi Nisha. Eh bang na artiste. Nico et obi Nico et. Akina Angola. C'est vieux. Combien d'artistes derrière nous? Avec ces coups-là, par rapport à carrière na Jani, Azali Vieux Azui Jani na aja 13 ans. Azui Jani na aja 13 ans. Jani Azaki lokola mwana pa ngadiadia. Akoli et pas Vengadios. Asali carrière artistique et pas Vengadios. Au moins na vie na besoin de tout ça là ba arbre. Les gens mutu muso ko na vie na toucher, abika ke toucher faut na ba retoucher. Non la katio na kudana makama bomanga. Na kudana mo nom de Jésus. Na koma nzambe makama aroyo na ebike baloba journaliste zo kataka ba invité. Mais comme ça na kataka so na moni makoma mabe comme okota po biso za bana mama to respectera mais ndeko so ba vérité. To kae. Fredo makamuto mo bipasi Maman Denise Nyagero. Coup de chapeau. On a maman. Biso Baptiste. Oh Nyagero, maman sociale. Où est mon mère? Maman Bobo. Où est mon mère? Na combat Frédéric. Où est mon mère? Ozali maman maman Denise. Maman Denise babo maman nangai batika yo. Yes ouais. Journal lelo. Maman Denise, le tata ba grenade, obo mabanguna la yo. Yes ouais. Makambo saki pour la Jani Fay. Ah merci bien, Obike. Nzambe apambola fondation Maman Denise. Wa pièce théâtre. O motonyo soze na barole na ye. Masumu azawana, kindoke azawana, elongi mabe azawana. E compréhension. Liweze lo wa pièce théâtre.
Masumu aza, Kindoki aza, Moyibi aza. Présent Masumu to. Masumu eza. Na yebite présent oyozolo ba wana Masumu oyozolo ba wana. Ya NTPC to Masumu nini? Masumu oyozolo ba NTPC ya association ya artistes et comédiens. Ya ngazolo ba Masumu ase. Okole ko zo pe rôle ba pesi kombo Masumu. Ouais. Donc il fouti na yo na kata film wana ezeka. Neto ba likolo bumbu ezali seulement pesa comme Masumu yolo ba ya seto ya likolo Masumu nini? Masumu ase na yo. Masumu présent Masumu. Présent Masumu. Ya se na wapi? Na rôle. Ozo comprendre ndene na zoloba. Masumu eze na se. Kindoki eze na se na rôle ba ko peso ba rôle tout. Ya omoni biso nde ba artiste nde toza boye. Tolingaka art na biso ke tolingaka ba les à côté. Ndeti nga Frédéric soko yeli ngai kopa eyule joie bomai. Moi je suis un paracommando. J'ai commencé le métier militaire, c'était un village de Tamoutou, Talaye, Atalangaï, total. Ok. Ouais. Merci bien. S'abonner toujours là, Babi, sur un artiste, il faut se cas. Papa Frédéric. Faut se que c'est un médicament. Nalola. Mokolo wana ba aka ekopesa ngomo oya Frédéric. Aka to ebite bana biso ya Goma wapesa biso passe aka za minduki Ituri na bengi na Bukavu mokolo wana mama masasi oya Frédéric mokonza somo ngazaka na métier militaire bana ko benga nga so lokwa cantine somo cantine ngai ko mona nga somo. Voilà, merci bien là, tous les artistes Frédéric, artiste Boyebi qui a Chic Loyenge, il a fait une mission Ngade dans Ngadu sur le film Cricket. Comment nazo ya wana? Comment travailler dans connaît ba réseau Joël ba réseau de quoi tapa beta blora bo matoye bien et puis ça makamo déjà to sepelaka mais tout ça wana tout ça ko avancer boki makamo ndeko lobby. Donc babiloka boye on ba ingénieur Babou pe na lobana kin makamo notre boss je vous salue photo yambaka bango moko le to kutani sko bazawa émission ça déjà bien ya papa na biso Pharaon to qui est to ko pena papa Pharaon te ba makamongo so kezo kende ndenge nini papa Pharaon to qui déjà Frédéric Sikoyo nati sito yo moya ba edingwe po mon nani omene ke soka na ye na ngosa ba internet babili kofi na o simelo ba kisi ozo bloko pa edingwe ozo ba nini ozo bloko so ba somi pointe na makala somi na me drapeau blanc biloko wa boka nani wa wera wana bozo bloko kuna bande on a biso ba Jérémy to pe banani ba exception ba kendaki na ne on a biso artiste nani Roncia ba kotaki mais na comprendre selon ma sola selon paka est spectacle ba ba France on ba to sima to sima ndeni ba so li fuendene ba yuma yeswe ba yuma ba to no ça spectacle na France to mona ngona ba ida ba ida ba Jérémy ba mobiki ici ani Jérémy ya bana na koma mwana no wa kisengi wana tanga mwana na wa za aimita buibui mwana na koma ne yakane tema buibui ndepe na mbogi imita buibui mwana na kisengi so bi nasi mtaita aida wa imita buibui nyama na nyama yeswe yebe nyama na neni to sora biente buibui wa mudu bakwanga ye Federita mugenu melo mugenu nabia na nesko ndenge lekaki tomoni ba star ba kendai kuna basali na France no tangelo ba kombo tango no tubi Ainda Ainda sunana Ainda naza mwindo yene azana kopine za penako balumaka ye ozisu nani mobiki sazali Mobiki ba ici pêcher nga na poto bazwa ke Mobiki zikuta kota kopo la tongo ba pe so vide de l'homme bazalaki 6 fois 6 fois yo explique ngai ngala deux fois 6 fois aza muta safi yeswe kopo nga na pizza za ngela yeswe amelo ba pizza ka lobo komo na ngai le mutu ya ndenge ya chic choc loyenge ya masala ba lobi melo ala Lucifer melo safi Gérard, voilà ce Gérard. Yes, comme ici, voyez comment le roi va mouguer. Mais tout le monde peut le bah missus tout le monde. Nous sommes safi, bah quoi qu'on a safi. Yéné na zawa na ba période na éviter ce oiseau yeba.
bamelo bosa banamfwa oyebi kopo oyo kosaba jeté bavenga dios bakinango na bambongo na bango te me baproducteur bamelo bango na bapoto wa travail bino bokene ba art na bakope mobo ya safi non regrette na bamikolo banakati wana parce que on a dit na bamikolo banakati des fois seulement solo ya bamades na bampaka na bapasuka le koma mungu ya bagolwa expliquer ngo bien osala yango te Banaki pe leader ngo babibolo ba washisha nde masala yango ba washisha wakapenda wakapenda mais na yeki pe babiki bolo ba kabino bagolo pe babibo zapeka bato bapaka ba otoke masolo ngo apatanga tina makila zina yamoto melisaka ngana butu bazikizi muto yemba tina kati pena nde masala nga fa bazikizi kyosalaka nga zina soki natali lolemo na yo ya secret tanga lolemo moteze la forme voilà merci bien pourquoi pas caprice watalo ndule na biso pena na koso te ndule na biso wana na koso te toucher le cœur ya biso pena Moïse Mbiye c'est là koto yo Mike Alambai koto Moïse Mbiye non komba mutu mbaki yolo ba mutu komba mutu maki eti na ko tabasa yo na ko bimisa mabulu na ko bimisa mabulu odi na bia émission mo le gars qui est na papa na beta kama oh na mama nzambe polémique kota na beta kama be pasteur ko lo na Mike mai bongo na bia to fa na ba na maki ngala ba ya komba mutu na ba maki mai azana mwasi pe akenda soki mwasi sende ni mwasi za ba film ba buzoba wana yesu ostingisa col pastoral papa na kosamwisa yo keba na yo papa keba na yo papa omoni émission ingénieur omoni Michel elekaki shone zeli na maki bagolwa na spitas ba waro ba kite bromo sika sona biboye papa na baka manzambe maka mai musho obeta na za musika mozi mi obeta sikoyo papa pona nini boye nga ingénieur obi mabe pona passer Moïse Mbi yo lo bien mais que ya lo bina ti ye non na lo bana maki ni maki ni yo maki ni o sale lo côté oza yuma maki oza fion oza tonyo oza eyei oza tumbukutu oza eloko te mais on va bébé to akosala zongisa ngaya Mike Kalambai passer mosali ankolo bana Kisasa bana Congo bana Europa bana poto ya solo poto ya poto ya Brazzaville te me poto ya solo yesu solo bachaka na pondu bobenga matita bataba mosuni kitoko na kapela zo samwa pipi la 3000 papa na ebisi on sentiment posa ko suba sentiment le ki suba lokola bacheli yo courant le 27 juillet biso na stade de Martyrs avec passé Mike Kalambai majabu nyonso tozala pona papa robino oza si pona majabu wana ne bosala na moki bo osala papa ekoleka ya fere ekoleka ya fali yesu ekoleka ya wera ekoleka ya zibe yesu papa tula paka bakona pelive na ba onene sabino tozala côté boyoki concert ya Moïse Mbiye oyebiye eza musique mais toyebi pe sikoyo toyebi te ndenge ezalaka totuna mais marka ya mbali te azobeta concert ya Mike mais fie na biso ndenge ezalaka kaka step nayebi te selon yo concert fie na biso Moïse Mbiye moso ya nzambe na concert Mike ezala ndenge selon papa Pharaon artiste outi Egypte oye batene zomonana bazaba eza makambo akoloba mingi te yesu eza pe makambo polémique te pasteur Moïse Mbiye ye moko alekaki na batenge bibo alobaki ke ye penya tina kata mosisa azala na problème te na pasteur Mike Kalambai okola azala na problème te na Mike Kalambai tina kata mosisa penya kuna prazo wana nani Moïse Mbiye pasteur Moïse alobaki azala na problème te so Moïse Mbiye azobeta stade sikoyo na ya Kalambai na yebi stade na ye ya Moïse Mbiye nalobi etonda esala makambo ya danse ba fanatique bato balingaka nzakomba olenkumu bato bakumisaka nzambe bakendaka dimanche na baeglise bato balingaka to gagner na winner to betaka 12 po nzakomba balingaka 12 to gagner kele meilleur nzakomba balingaka 12 ndenge wenge
wenge uta na 12. Bon, c'est là que papa Pharaon wenge uta na 12. 112 ma papa suka le koba mungu ateti neza mais on a lipa. Au pesi mbwa zimbo boya turo selon ma console là. Moi comment on tient cal. C'est là souberi na mir ko la sumbo te comment ça cal. Parce que concert il y a Moïse Moïse beta bambié et puis là concert Moïse ya mal kama ina évité. Na nenga mabete. Parce que Moïse mbié abeta concert na ye ekoleka na kimia bana nzambe bakoya me ngai na concert ya Mike Kalambai manjabu bana manjabu mbote bana maya jabu oyo bazoki basalaki makambo ya nani babetaki ya nani basa Mike Kalambai manjabu ya liboso eza ya Moïse Mbie papa totu na yo na pesi bato nyonso bakoza na concert ya passer Moïse Mbie na pesi bango mbote me biso bana manjabu oye tokotondisa Martyr na ndenge ya mabe Martyr wana le 27 juillet passer Mike Kalambai biso nyonso bana manjabu nangai papa afala na kozala wana le 27 juillet tokopesa elengi tina kata mosisa mona wa mama wayingile wa ntibili wow. Merci bien le 27 juillet conseil ya Mike Kalambai na salle de Martyr bana nzambe nyonso tokutana ane oyo événement eza ase mibale ya Mika basele na petit nanga pali petit nanga pali est-ce que fallait ndeni ko tomona faire rigola kuna ba arena arena ba Genève ya Suisse parce qu'il a betaki déjà ba Adidas parce que là il m'a fallu on a préparé faire rigola malamu po ndenga zoleka faire rigola malamu po ndenga zolanda baba oyo ndeko na ye fallait azosala ata azokoma na niveau ya qualité oh fallait abetaki 40,000 places fallait abetaki 40,000 places na Défense Arena faire abeti 8,500 places na Adidas Arena donc ça le oyo faire abetaki place oyo fallait abetaki ekokota 4 fois et demi fallait aza moninga faire fallait assigner Stade de France bon fallait pour kobeta on a 2027 ça ka wayo to spiritas to ça angolwa tena za kaka analyste ya musique congolaise o azo gagner to lo bazo gagner logique o azo gagner o aza liboso mais wata to moni be chemin de la gloire zo beta pe président Watanabe chemin de la gloire nazana yo na kocha yo pe poa banjembo yo sali ezo senga moto lokola papa Pharaon acha yo poa apa ngai na kocha yo poa chemin de la gloire papa héritier Watanabe nazo cha yo poa album ko beta bazalu nyoso bazo bundisa yo bakolonga yo te ouais les alous vont m'écrire un sabino banguna biso makita ingénieur Chamba ingénieur Babou image ingénieur Babou la Frédéric le bosso no ba to que masolo ya la prime les kawana déjà to moni pe ba to ko sala ba spectacle na France ba na biso mo ba Jérémy to moni pe ba nani ba exhibition ba kenaki na ne ko biso artiste nani Rosia ba kota ki mais na comprendre que selon ma sola selon pas ka ce spectacle ba être en France moi ba to si on se mandeni attention il faut indemne Bayuma yes ouais oh but no se spectacle en France to moni ko na Baïda Baïda Jérémy ba mobiki ici ali Jérémy ya bano na koma mwana no ba kisengi nani yango mwana na imita buibui mwana na kona na kima buibui ne pela imita buibui mwana na ba kisengi so bi nesi mutaita nesi Aida wa imita buibui nyama na nyama yesu yebe nyama na nini to sora bete buibui mudu bakwa ya Federica mugenu melu tena melu mugenu na bia na nesko nenge lekaki to moni ba star ba kenai kuna basali na France
Ah, no tango ba kombo. Tango Ainda. Ha? Ainda sunana. Ainda. Naza mwindo. Yene azana. Company za pinako baluma ngai. Ozisu nani Mobiki Sazali. Mobiki ici pêcher ma na poto baso. Mobiki zikuta kota ko para tongo. Il faut faire une vie de l'homme azala qui 6 fois. 6 fois. Hein? Vous expliquez ngai. Ngana deux fois 6 fois aza muto asafi. Yeswe. Koponga na pitso zangela. Yeswe. Amelo ba pizza ka lobo komo na ngai le mutu ya ndenge ya chic choc loye. Ya masala balobi. Melo ala lusifwa. Melo asafi. Gérard wala so Gérard. Yeswe. Comme ici, voyez comme le roi ba mugeni. Mais to boni pe lelo ba misusu to moni pe. Mutu asafi ba kwanga nga yena asafi. Yene nga za wana ba pero de na ebi so ba so yeba. Ba melo ko sa ba na fois. Odi kopo yo ko sa ba jeter ba venga diska kina ngona ba mbongo na ba mote ba politique ba melo ko na ba konto wa travail. Bino bo ke ba na ba cop mo bo ya safi. Non regretter na ba mikolo ba na plati wana. Ce qu'on a dit, il y a des fois seulement sur les mamades, na papa na papa sur les comme moi. Neti biso ba golwa. Do sala ngote. Ah? Ba arrivé leader ba bibolo. Ba washisha ni basala ngo ba washisha wakapenda. Wakapenda. Na ekipe ba bibolo ba ka no ba golwa ba ibo zapeka ba paka. Ba to ba solo ngo to ngo to ngo ba. Tina makila zina e. Yamoto melisa kangana butu. Basikizi muto yemba tina kati pena ne masala ngafo. Basikizi kyo sala kangazina e. Sokina talilo le mona yo ya secret. Tanga le momote na forme. Voilà, merci bien. Pourquoi pas Caprice Watalo. Ndule na biso pena na kosote, ndule na biso wana na kosote toucher les cœurs. Ya biso pena Moïse Mbiye. Tu l'as bien, je n'ai pas vous. C'est là. Koto yo, Mike Alambayi, Koto Moïse Mbiye. Non, ça la pêche, ça la pire. Yo ba mutu koma mutu maki. Eti na ko tabasa yo. Na ko bimisa mobulu. Na ko bimisa mobulu. Na bien, émission mo le kaki. Dala papa, na beta kama be. Na mama nzambe polimike kota. Na beta kama be. Ya ko no na Mike Alambayi bongo. Na bien, to na bana maki, na bana koma mutu na bana koma mutu. Maki. Akenda fili mo sese nini. Mwasi mwazo saba film ba bisoba. Yesu ostingisa col pastoral. Papa na kozambwisa yo keba na bisobalo. Keba na yo. Papa keba na yo. Bana maki. Pas Pharaon. Omoni émission Eugène. Omoni émission le kaki choisi. Na baki ba Gaulois. Na spitas ba waro ba kite pour musika. Sur la Bible. Papa na makama nzambe, makamba mchu obeta neza musika. Mwezi mbi obeta sikoyo. Papa Pona nini boye? Nga ese ne lobi ma bepo na passer Moïse Mbi. Yo logi bien monsieur ya lobi neti ye. Ngana no bana Maki. Maki. Yo Maki. O sale lo côté oza yuma. Oza fion. Oza toriyo. Oza eyei. Oza tumbukutu. Oza lo côté. Mais on va bébé to. Akosala zongisa ngaya. Mike Kalambayi. Passer mosali ankolo bana Kisasa bana Congo bana Europa bana poto ya solo poto ya poto ya Brazzaville était mais poto ya solo solo bataka na pondu bobenga matita bata ba mosuni kitoko na kapela zo sabwa pipi la 3000 papa na bisi on sentiment posa ko suba sentiment le ki on suba lokola bateli yo courant le 27 juillet biso na stade de Martyrs avec le passé Mike Kalambayi majabu nyoso tozala pona papa, le koleka ya fere, le koleka ya fali.